Tonton Omari, la victoire est à nous. Néné Mingueti, Pacho Panda, le léopard Chicotte. Mathieu Mobini. Ale Balai. Kimbembe Mazunga, toza na période ya fimbo. Jour en bon malemba table, yoka siko indisi Mikei Kalon. Mathieu Mobini, CBC. Julie Dienda, Adné. J'ai raté mon penalty, je m'en fous. Insultez-moi comme vous voulez, on est qualifié. Madame ma calculatrice, attention Mati, pour les parer le cas, photo bêta ma calcul, toko ma Pythagore, ils sont les canaux calcul, à aux autres la Mati à léopard, est-ce que bon Billy Kayab, pour faire ça le mbaba Parce que nous venons de chicoter l'Égypte. Mais est-ce que vous y croyez avant ce match ici? Oui, je croyais. Mais qu'est-ce que vous avez à dire à la population congolaise qui n'est pas présente ici par rapport à tout ce qui se passe ici? De dire merci à Dieu qui nous a donné cette victoire. Et vous pensez que l'RDC peut remporter ce trophée? Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est sûr et certain. Merci beaucoup.
Frère, vous n'avez nulle part où aller. Les Brazzavillois, surveillez le fleuve. Ici, surveillez la baleine, surveillez le crocodile, surveillez les thons, surtout les thons. C'est un poisson rare en Afrique. Si on revient, on va trouver chaque chose à sa place. Parce que si les thons se perdent, aïe aïe aïe, vous allez voir de quel bois on se sort. Les Brazzavillois, surveillez le fleuve. On part à la canne. C'est logique, c'est logique. Mais c'est logique que le grand frère envoie son petit frère à une mission. Mais c'est logique. Parce que le grand frère doit rester surveiller les richesses du pays. Mais là, si on vous laisse surveiller les richesses là, est-ce qu'on va venir trouver quelque chose? Non. Voilà pourquoi on a préféré vous laisser partir en tourisme. On nous connaît, parce que si on les laisse surveiller, au retour, tout va disparaître. Mais il n'y aura plus rien. Après, nous, on se précipite pas pour des petites choses. Oui, mais nous, c'est la canne, c'est rien. On attend le mondial. Le mondial. Putain de merde. Laissez-le mondial. On parle de 1 mois là. Vous allez faire 1 mois là-bas, vous allez faire 5 jours. 5 jours. Ouais. Il va pas se passer pas revenir. Non les gars, vous parlez des jours et des mois. Les gars peuvent aller en aller-retour. Allez faire le tourisme. En plus, revenez. Vous n'êtes pas sage. Voilà. Sagesse, l'humilité précède la gloire. On doit demander l'aide du pays voisin. Vous allez demander le soutien. Même là, la Côte d'Ivoire. Didi B là. Là, Didi B venez demander de l'aide. On va en Côte d'Ivoire. Didi B. Kongo yo na kati Afrika, Kongo yo mboka na biso, Kongo yo eza makasi, Kongo yo mboka bakoko. Nalisanga na bokasi na boyokani, Beto Kolongango. Jean-Marie Moulato, Constant Omari, la victoire est à nous. Néné Minguedi, Pacho Panda, Léopard Chicotte. Mathieu Mobini. Honnêtement, je pensais que Charles Mondjinda Piquel était sérieux. Après avoir vu cette vidéo, j'ai compris qu'au Congo, il n'y a aucune personne sérieuse. Nous sommes tous de petagerie. Imbécile, zoba bino bata poto, diaspora basenzi, yo Kongola ndenge nini, Kongola ndenge nofani na poto no souhaite mboka ne pola, bata poto bazoba, osukula ka bibembe, bata poto bangulu, yo Kongola ndenge nini, na moni nganga moko bona Kongo kula zoba Kongo ko polo contre Maroc, to sali nini siko ndenge nini. Patriote zoba, patriote sola aloba mabe pour la mboka na ye. Diaspora yo bambembesini na bino nyamba bazoba bata poto. Boketi zoba. Ozokela loba ke soki Congo gagné ba Congolais ba ko sepela.
zoba nyama tata na poto na tata na zoba bila bata poto ndanga nini diaspora soni diaspora soni bila bakasaka poto za mboka na bino Kongo yango mteza mboka na bino yo Kongo na ndanga nini osepela mboka ne pola soki mboka ne pola kozwa nini soki Kongo pola kobenefisa nini Kongo na bazoba bakongo na basanti yo Kongo na ndanga nini yo Kongo na ndanga nini yo bifalaka mboko oyo boye bifalaka mboko te yango bozalinga mboko te so boye babifalaka mboko bolinga baloba mabe mpona mboko te babipaso biso toomona bato poto bazoba diaspora moko bato bitue pola malina poto komisa bino bazoba bofingaka mboka na bino bino kasi biso Kongo tofifaka mpona bino bato poto soka bato bazanga bato na poto bafifaka te na Kongo apo baoloba te biso tosutenaka Kongo boza bampoma ozotika mpe moto apanile mpe ate baolobake biso na moni Kongo kopola kote Maroc Kongo ngopoli toke ete Kongo ngopoli baprofesa lokuta bangulu nde bamona bangole nde basutenaka mboka na bango te bamona nde bangole basutenaka mboka na bango te alibofani mpe na poto baloba boacivilize bacivilize bangulu bina diaspora ndenge nini oza Kongo mpo okei poto tofinga mboka na yo osuete mboka na yo epola soki joueur arate bien alobani kofinga joueur fo kofélicite bango fo kofélicite bango yebi kobe balinga bapesa bango na bamboka baza bachange banationalité me bandima kobetela mboka na bango teli comportement ya biso bakongolais teli comportement ya biso bakongolais topasani bolamu bajoueur na biso lelo bakamba komi mutu mabe mpo azate penalty bakongolais bazoba bakongolais bazoba tokoyi bino efre patriote asutenaka mboka na ye mpo bayebi valeur ya mboka oyo te soki olingi mwasi ya boyi na ye omitungisa te aza nde kaka fidele na moninga na yo mobali okanisa te o pantalon o chemise nde olepasaki mabe Songo sakani Fimo 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 Chikos Chikos Awo tosite Fimo 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 Chikos Chikos Nakabi Ibada Ela mama Achama demi Ai Aya Ai Aya Congolais soki nzambe apesi moto amokili akolongola te bomoni bino moko nzambe apesi Congo don ya banile tobanokende bango na banile boye tobanokende bango na banile boye tokoganye te tokopola pe te mbala liboso bokomona ekipe na Afrique ezwa coupe d'Afrique kaka na banile bakoma kuna na Bible nul n'est prophète c'est lui bito salaka la verset wana nul n'est prophète c'est lui tokokende kaka na banile oyo ti yango tokozwa coupe RDC mboka banile mikolo kaka banile ti tokozwa coupe Kongo yo na kati Afrika Kongo yo mboka na biso Kongo yo eza makasi Kongo yo mboka bakoko Alisanga na bokasi na boyokani Etokolonga
na malembe na pete. Mathieu Mobingi, CBC. Julie Dienga, Adné. Jean-Marie Moulato. Constant Omari, la victoire est à nous. Néné Mingueti, Pacho Panda, et Léopard Chicotte. Mobini Ale Balai Imbembe Mazunga toza na periode ya fimbu Chura Mboma Lemba Table yoka sikoyo ndisi Mikei Kalonji